charme na ye protéger kanga lokola les chombe na couveuse okomi singa lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alinga kana bondela kailo kola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba diamant noir. Mes chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez le temps de regarder cette émission. Vous êtes bien dans votre antenne de liberté d'expression avec Gisèle Oumba Diamant Noir, votre servante qui vous aimez autant. Sans plus tarder, bonjour Willy Sionga, les producteurs. Bonjour Diamant Noir, Gisèle Oumba, merci. Andenge invité na plateau na yo, na photo sur la question na yo. Ma réponse. Merci. En tout cas, tozawana na caméraman na biso merci pour bonser la biso penda caméra. Tolingi moi mobulu ezalate pour ba question na biso za ebele et JM moi na mokonzi. Bongi c'est la biso caméra malam po o yamba biso otala biso o filmer biso o benda biso tout au roloba ekota na kati et puis to bosa nité bino so boza ko vanda na pour l'émission Caprice de Dieu vanda wana pota l'émission mi à Caprice de Dieu mi à Pedra wana to boki ka mingi te moi mukuse Edgar Mokonzi bongi sa lisusu biloko nyonso tout po to bandi pena ba question za ebele qui est ce qui te lobi to ba qui est Willy Sionga en deux mots ozanani ba yoki ka producteur diamant no mtalobi mais yo so expliquer ba respect à public. Merci. En tout cas, ezamba boso ba mona na sala émission boye na lingi na ba o ba ebingaite. Bo bon la ko le bateke o mutu so ebinga ba muso pe mona kona atrib na biso te Willy Sionga seki. Te ba yoka Willy mais ba ebite azara pena nani. Bon, c'est ça. Ko toke na ona moi ndenga vitesse o ezama bien moi vo ezabien te bo excusez ngai. Non à l'aise. Bon, Willy Sionga donc o bino mo yoka ko ba muso benga WS. O yoka muso karma pa bois qui les fusibles les plus mystiques. Au général des fois les producteurs à l'ombre, donc les producteurs en héros, Willy Sionga. Donc Willy Sionga naza congolais, donc congolais diaspora. Donc naza Willy Sionga bino boyebi, naza père de famille, marié avec Lydia Bangala bureau on a bien akaye, salué na musika Willy Sionga. Oyo na ba nazali yaya baleke belé. Donc ce qui na moment na lobana na côté à Moussala. Na côté à Moussala Willy Sionga en sala et loko bonne production, distribution, management, y a artiste presque nyonso na yebi na sala moi trop. Ya ngwana moni na moi muke na ko beta moi muke Willy Sionga c'est naza natif ya matete. Naza orphelin de père et de mère. Donc na mona soda. Donc il y a un sokolingi na moi Willy Sionga il y a un toke ndengwa. Mais vraiment oui Willy Sionga a lobby a ebisi bino boyo ki kaza producteur donc aza et puis aza manager ya ba musicien ebele o biso to yebi tozo mona ba Koffi Olomide wa liboso na nga nazo mona ba Fally Ipupa. Wow, donc c'est que musala ne arabien mais lelo tozo be likambango parce que production to moni to komana no ndenge ni le saki ke yo au banda okoma producteur la moka kana tongo ye na poto bi na bandi maman na bandi au produit ba to binga ba musicien ozui ba numéro de téléphone c'était comment merci maman Gisèle Oumba na parole au pesingai na kozala moi na détail pour ça la peut bien na batu mususu na tomber du ciel temba moi na comme na production donc normalement donc eto bandana na le kana bande de l'école mais bien sûr tout ça bande de l'école la salle école primaire la salle secondaire la salle secondaire, la salle humanité commerciale. Autant on a eu poto, donc pour nous, on a un cariste magasinier. Na cariste magasinier, na salle na mondiale pendant 7 ans. Ya musala kaka oyo toujours sala, mais comment il na maman moko boye société et comment il ko kende ba transférer société na 80 km à Paris.
donc nga na Paris et comme ba côté ba verbe Beauvais nazaki nazo sana na Paris pona kende Beauvais ba eko proposer nga ba non société zo kanga maizo ke na Beauvais sikoyo toza na besoin ou bien okende to neni nga na mais non na boyi musala te po musala ba boya rango te po soki na boyi musala nga na ozala perdant a proposer bango na sali proposition na bina bango bon to sala boyi ngai na préféré bo pesa un camion ya livraison pour nazo sala cariste magasinier préparateur de commandes nazo sala pe nino yo livraison livrer donc na sali ba préparation biloko na sali cariste na poko na ke ko livrer siko ba biloko siko so société comme kuna dona koma kuna ba no kita Paris siko na ke nous sala ba un camion ozomo na te ke ngam na perdant donc na moment moko na proposer bo pesa un camion mais na carburant na bino ah patron mona ki yango ezaki moi trop quoi abina nga te to yokani pena petit basali nga licenciement à l'amiable to sali licenciement amiable ba licencier ngai mais par contre tant on azalaki wana mais nazaki liboso na bandaka nde koteka ba CD na ba cassette na ba théâtre nazaka kozala na tiango na voiture na silisi musala nazaka kondo teka teka yango na ba porte à porte mais aucun bango wo kimi bango totoni boye tant yo ba e banda ndeni yo kuma producteur pourtant on teka na ba cassette cela veut dire que banda ki déjà te wana nazaka ngo c'est pas mutu ezaki nango métier te zalaki na nazaki ko sa ndenge nini nazaki en tout cas je le salue de loin wana zali lokola frère na ngai babi nani babi kwayo azaka na magasin ya ba cassette na Pantin de temps en temps nazo ya ko passer temps na ngai mone kuma ko pesa ngape moi bien na zwa théâtre nazo ko no défi sakango pona zaka na fiske na tsaka moi ah OK na tsaka moi bon na poche voilà na komi producteur na komi na producteur te donc nazo banda ko zwa théâtre nazo théâtre nazo ko no défi saka pona zana bon mais et comme na maman moko bo tant musale katani isika makamba pasi nde banda ki yango tant musale katani et comme na maman moko bo isiko yo fo na ki nazonga na pôle emploi siko kuna na ki pona banda ko luka siko yo eloko ni na ko sala heureusement nzamba tika bana na été nazaka na producteur ou azaka ancien producteur à Wilo Longomba je le salue mais c'est Jimmy Wetinou na bani ko soigner azako linga ngai trop to zako solo la moi trop na bani ko proposer ye ma solo na ngai projet na ngai abi ah ouais ngo sala siko production abi non makambo yo ndenge ezokendela na moni musala na ça on se fona comme ça on se métier yango abi na ngai fo bana no boso okene ko sala ba papier na yo na chambre de commerce na chambre de commerce na ko sala auto-entrepreneur, il y a vente, il y a CD et DVD. Vous comprenez? Bah ça na zu kabis na ngai, na zu na carte na ngai à vente. Donc comme commerçant ambulant. Pour na banda ko tambola partout na voiture pour na za couvert. Ore que na sala eloko na sala kana tina na voiture na zo teka bon so mo contrôle parce que wana na mia comme ça on se boulot. Mais par contre, tant on a bandi nengwana na yeko so sikoyo vinanga oyo na saluer ye Lixen Mosengi il est au travail na vraiment na biloko belé je le salue de loin wana penda zalaki famille tant que ndeko na ko benge beau frère na ngai nde sikoyo na tiki théâtre na koti na monde de musique na bandi sikoyo to bandi ko travailler na ye zaki na Belgique nga na zali a na Paris yenga na sala ko distribution vous comprenez na zo la distribution ya babiloko nyonso oyezo ya donc yango no zomona so moni ba CD mingi boy ezako zala na sala ngo distribution à partir ya Lixen Mosengi na ba no travail na ba tout ba komi ko ya mo siko komo zo mo agu na Belgique na ba no travail na frère na ngasu Hermen Kaba comme peut savoir na travail na Picasso Bayambo na travail na Kennedy Kafuti na Allemagne na ko travailler na Pauvre Musique 4x4 na PCM musika kuna na Berlin na yeko travailler na Edo Kaungu na Suisse donc à partir on a commis ko joasko marché tremplin comme sikoyo batu to mona Willy Sionga nde o moni siko na produit la distribution ya na wana te ke mutako sa hote ngamu na yeko zo monopole na Château Rouge wana so moni Willy Sionga te donc rien oh ayebi na retourna to comme ma pour retourna ba belé baza kuna ba yebani makasi ba Diego musique yo ba Diego na ko kuta bango mais na peut-on na poser pierre na poser comme on na Château Rouge parce que so tali na ba catalogue biloko belé ateki ngam na teki lipanda o ya faire ça va concerne moi lipanda et ça là en pour mangam dans ça qui distribution na sali distribution ya Mado na Château Rouge ngai album ya fabrication des albums ngai ngam na sali Kofi chante Lutumba
distribution Willy Sionga. Alors pour te biso plainte pour faire le bibo bimisi CD nae. Non, to bimisi ayebi parce que ezalaki to sala na collaboration na Lixen Musengi. Ba concert ya biloko nyonso yo ya Lixen distributeur c'était moi. Ozomona. Après to sali na pauvre musique na contrat na pauvre musique to ke na oyo. Cindy les cœurs. Cindy les cœurs. Donc Kofi ayebi ba contrat ni ba signaki na ba producteur wana ngana sali distribution awa na Paris. Awa na komaki lokola tremplin. Tous les bateaux ce qu'il faut ba biloko komi ko de gauche à droite nga mutu la commence à dire. Bateau bakenda kuna soki ba moni déjà biloko na yo. Déjà biloko na ngai. Isa concert ngai na sombaka ngo papa poemba ya maya pembe on a premier loko na ngai pona kota na monde après. Siko bateau ba pesa ki ngo ba pesa ki na ti le lona na ibi mutu te ngwana moni il y a un monsieur une fois mon na magasin ayuka a Willy Sionga. Ah c'est toi Willy Sionga. Ah mais eloko no tout monde kango na Ethiopian. Mais on les ambongo. Ya ngo kasiti. C'est quoi petit nanga moko mikolo awutiki na ah vieux njoka noza ka patron yeb sa nga tenga ah petit na boni na bilobela boy. Ah mais bor no sana Ethiopians. Donc sikoyo lokola nga moko to juger biso na madame nangai tozo sala voyage moko to kende kin. Ko biso to kende na mingi na Air France. Donc to juger siko photo kende na ndenge ya Ethiopian. Biso mo to za la image. Autant yo zo ko ya ko défendre loko na o oza la prêt parce que nazana inga nazana ba prêt ça ka tiki ni. OK. Dans wana dans sens wana mais comme on a monde de production, dans le sens que déjà tant on a bantoyé pour toi, on a zakana liboso bato to salaka orchestre na biso, on a quoi cofondateur, il y a orchestre to salaka là-bas à Paris, ba bien en place Vendôme. Je le salue Badive Fulampungu, le grand visionnaire. Je salue Modogo Dia Franco Ferry. Na tangwana orchestre wana zalaki, je salue aussi Wakoma Lelo Motonanzambe, je respecte beaucoup frère Jean-François Ifongi. GF Ifongi obito bengaka ba César Loboko, ba Patrick Tunga, ba merci ya Willy bangone soto na oyo ba sala ki penza Willy Sionga lelo to linto yeba na musana bino ya production parce que tango beti ngana temi wana tango lobiki na Air Ethiopia ba zui eloko na ba zotia yango po ngana biki image na poteza eza blague te loka mutu sango tango zui même biso nde to tira ba image na YouTube soko tie ya mo na tunité na lobi oyo tie Kofi biloko ni plus ba biloko ni mingi eza bloqué soko tiango soko ekotika na émission au mona ke YouTube a komeli yo ke au fond ngo eloko wana po des autres ba droit d'auteur mais siko compagnie munene bonga zui eloko no e bela mbongo wana ponga na linate mapo to koyebisa bango pena fo ba futa po eza blague te yona parce que normalement ti lelo ngape moni nazo comprendre parce que ça produit oyo papa mba c'est l'artiste ezali concert eza concert mo ya maya pembe eza ko benga maya pembe bazo zwa ba image mais mukolo image ayaki a organiser ka concert wana a teki master tant a teki master do c'est que papa wemba déjà ça zwa caché na e asa zwa caché na e mais Fabien Bolandela po ba nani azwa ki caché ba signature ezali bango sikoyo yango na mon sikoyo comme produit yaki pa na nga na sombi produit tant on a na sali produit na déclarer produit même na ça simple parce que au moins ba biloko mingi ozo sala awa il fallait toujours déclarer pose à couvert osomana ezali concert moko boya maya pembe mais ti lelo na zo comprendre yango moni ngape ndenge ozo loba nga boye kasi nazo ki pe idée ngabe oh mais ndenge ni eloko na ngai mais na komisa yango mais si ko yeba siko yo ke muta komisa yango faut za na maquette faut za d'abord faut za na ba preuve oko kineka mama te vous accompagner munene faut déjà e ba ke ba joie image wana ba kotisa ngo kuna ndenge nini est-ce que ba sala contrat ngo nan c'est bien l'artiste c'est papa Wemba mais les produits wana ils ont mukolo na ngo asomba kiango OK ezalité ko CDT même un album et ça kana ma sous producteur ou bien nan ba komaka producteur boboboy ya wana na sens wana tozolo bela sikoyo na musala na production de bosala ka to moni bondo sala liboso zaki bien pour ba YouTube ezala ki télé to moni réseaux sociaux et BBC vraiment na éviter ce que BBC to ebongisi mais ba avantage nini bozora na musala wana to ba désavantage ezani ni ba inconvénient pour na ton bosa musala ezani ekomini na mkwalelo maman Gisèle au monde vraiment question les ali très bien moni balbaga eloko neloko ezana tango nango pena ngonga nango vraiment en tout cas je salue vraiment ba oyo bazo soutenir ba vraiment sous makamna ngai na moni liki makanaki kuna na Autriche o ba benga ka bien affilé to solo la pe makambo au moni na tango wana vraiment to travail mingi ngai ça fait moins 10 ans na la production la bande on a 2009 tant on a vu pendant qui na komisango profession
en 2009. Donc à partir de 2009, ça veut dire que na tali artiste ebélé. Na tangwana en tout cas vente ezo kende et ça là qui vraiment bien. Des avantages aux olinga, avantages yango ça qui moninga avantage na le bagana sens nini. Et ça qui bien c'est tout na côté distribution à tel marami na côté distribution parce que et loko na saleli yango mingi. Et ça vous a bien par rapport ya contact na client. Contact na magasin to zoko ko tika biloko. Vous allez aux mbongo en espèce. Vous avez un bon yambala moko ils sala biso nyonso bien. To profiter en tout cas de ce to lobby les loke. Ah bon no fouté en ben poté wana donc parce que yo ki na lobby awa ki naza auto entrepreneur. Oui, c'est vrai. Donc yo va no fouté oui. Les avons déclaré. Oui. Mais ça te que on a sala parce que moni na comme ça en profession na kena na ti lelo yo. Donc naza ko sala sou musala ndete na comment na ngopena comme ça on musala na ngai. Mais comme patron na comme patron na ko na ngai donc za ndingi wana. Mais avantage nango ezalaki yangwana mais sikoyo des avantages oyo to komi nango lelo par rapport ya réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux et na makambo susu ya bien et pe ko bomela so musala. Pour les bosso ezalaki poto sala neti ba fiche photo mona passe ya ko bamba ba fiche na ba mir. Ko sala effort pour le soutenir événement. Mais le pour information les c'est ça yangwana merci. Mais les autres ont besoin d'un hôtel. Les autres ont les réseaux sociaux pour na Singapour, les autres bayebi. Le moni avantage où il y a réseaux sociaux mais des avantages est-ce que ma boulot dans des choses physique. Physique il y a côté ka CD de porte à porte côté ka client et comment il se passe. Mais tant que comment il passe ce que photo beta shit asima. Ce que côté ce qu'on a système il y a distribution numérique. Distribution numérique on va so benga vente en ligne. Donc vente en ligne, ça le kolangai. Na qu'est-ce que komisa sikoyo na maison de distribution menene Believe. Donc Believe wana azana 52 plateformes. Vous comprenez? Na peut so zolanda ngai suna zolanda. Très bien zolanda oui. Donc Believe azana 52 plateformes. Ba Deezer bazana kati ba Amazon bazana kati donc yangwana. Okende sikoyo bo solo li. Donc nazana na compte kuna. Siko artiste oya kolinga aya na ninga distribution numérique photo solo la naï bon ce que yo yé na boulot na yo pour na ça ilo distribution na code cela parce que ça mususu okoko code sango mususu payer moko ami code cela naï mususu mona abisali bon ngai na ko sala ni na page nango officielle na bano tia biloko na ngai kuna benda nini eza mutu na ndenge ne même mususu alingi ko se tracasser alingi moi iloko moi za professionnel donc azana tawana te mutu mususu bano sala la boulot. Donc, ngai nazana 30%, il y a 70%. On s'en prend. Parce que et là ça bien na ndenge ya téléchargement chaque 3 mois ba pesa ka biso ba fait ba noye ba sikoke osaki autant parce que ba somba ka mingi ba titre. Ba titre ma son titre mo na 99 centimes. Donc na 99 centimes peu près. Donc normalement maison monene wana ezali na 1,29 €. Na 1,29 €, il y a longolaka oyaye, il y a grand maison. A fruitio sikoyo yo reste yo pe sikoyo côté ne motema il faut na motema sikoyo bonzambe tant artiste peut aller à kata fait yango yo donc na moni awe sala ki combien donc na total la biloko non so sala ko la mamsusu ba 5000 ou bien combien au longoli par ya yo au donc c'est lié 70% na yé sikoyo tombo sa makamo relation na bino na ba musicien ezarami ndeni au moni ba musicien mingi dans sens que bango tant ba yaka na iloko azo ila on a forme de distribution mais bazo bo sana ki na kata distribution il y a pas sinde zali promotion de moment n'a pas de prix mais yo bi promotion ça facile na te promotion na Facebook vite te wana zo mona ya Facebook mais ya na yepso pas ya nini ya promotion parce que ko sala na Facebook on ezaka yango te juste ozolo belane Facebook ezapa ezo Facebook pesa partie ya makambo ya passe parce que il faut ba régie omoni na ba régie wana faut kotinda bo ba lexera ba biloko wana ba image na ba clip faut ça la promotion makasi pour distributeur ateka yo yelinga produit na teka produit na yo c'est bien bon mais ce que ça la promotion na sima na ngote na koteka la ngonde nini parce que faut na teka faut ça makelele faut batu ba yebe loko nini za na marché ah loko nini na simbi donc malgré na ça na ko na mais yango il faut des moyens. L'artiste c'est ce qu'on est belé et on moni ba problème les mingi na artiste na biso
soit sali album mingi pour moni conjoncture lelo baza pena na ba producteur o te que ba koki lelo ko tia ba moyen bazo ça na ba propre moyen na ba on sait comme si qu'on attend ya ko pese lelo azo lelo produit fini mbala moko mais derrière lango ba tie moyen moko ya mbongo na scène ngo te po oyo ko tambusa ba faire. Mais biso to mona pour ba musicien congolais mingi ya biso toyoka kapo diamant no yoka na tuna ba question oyo bato bazo tuna na libanda et d'une image pendant sango Congo tant fa tuna kinga oui saluer musika vraiment a tuni question na lobi neti exemple na tout monde na ba céder Kofi mutu o ba lubeta matata na ba musicien so congolais za Kofi Olomide oyo bato surtout ba yebi ngana nazarana yete mais tozo tuna question edino balobi Kofi za matata bundisa même Diego musique tout le monde a yebi mais yo na ye tango zoteka ba CD o bangité o yebité est-ce que bosolo la malamu na ye to te lelo tango ba CD zo bimabo oyoki siko dans le but que ba CD oyo to travailler lié azana contrat asala kango na Lixen Musengi j'espère que agwada ayobi likamona zolo à travailler na Lixen Musengi Lixen Musengi bazwa contrat ezateka ke kozwa biloko nengwana ezana contrat to so to pesa mbongo nango Lixen Musenga somba image. Vous comprenez? Pour balukara, tu vas bien balukara na yemo na pese que contrat tant oumeli lelo et oumeli tant moulaï lelo balukara. Lelo pe oumeli ça fait combien de temps il bande bima ba Kofi chante oumeli et azape mutamaïla yebike na tekela ki mutuboyi. Donc c'est que mutuana azang na distributeur parce que tant bango bazo somba bango mingi na libanda wana. Les seuls mutaki distributeurs na Paris ezaki ngai. Donc ngaza loka tremplin. Pour makamno ya bien fort les capable Wilson a tekelo mona pe makam. On s'en prend. Donc ça veut dire que Kofi a dit na traitant na Lixen Musengi, na traitant na pauvre musique. Donc ayebi na yewang. C'est pas dit que mon eloko moko bobo sala ngona piratité mais on les a na carte na ngati yemo ka yebi ndenge ba solo la na yiba contrat ni ba sala kana bango. Le bande siko soki bokomi ko utiliser on siko na ndenge ya faux ya lelo a wana fa ko ta faire. Mais soki za na ka bloko ba stock mususu tika na ngoti. Oui. Ba stock na net ba bloko loko la réseaux sociaux ba CD ils ont sous ndenge ezalaka liboso te na za na ba stock net ba stock nango ezali eza nango kuna ezali profession papa en plus papa Lutumba ozo kufa lo bato ba profiter ba osomba ngo po ba yoka yango soki o azana besoin ya to ebi ke guerre ezalate entre Willy sur on a Kofi Olomide pour CD ozote comme chante papa Lutumba donc papa Lutumba pas Kofi ba tous pas profiter ba non na minute même yemoko Kofi Olomide. Je salue vraiment la musique. Na yoka kasala ki émission moko na RFI ba tuna ke céda zana ngote. Mais so le la contacter ngai. Pona ko somba yango parce que yebi be ke bazwa déjà ba caché ya mansolo. Ça liambon aussi. Liambon nango na minute biso to bimisa on peut to futa ba izine to ya nango. Après na minute so azana besoin céder. A looking ngai na tekeli yango. Oh, yemo mukolo lo kono tekeli so. Mais na yite soki na zolo ba malamu. Ah oui, olo ba malamu. Oui, o tekeli Kofi a teka azo. Oya zana ngote. So ka zana ngo posa na minute oyo. Na sa distribution toujours na casquette à distributeur. Na zana casquette à distributeur. So zana ngo vraiment besoin. Oh. Mais bon ben là na Wilma soit Willy Songa on a besoin moi quelques CD ou 10 pour na batna ngai. MV au PC lo aux yeux lo. Ah ben oui. Zana on a ndenga mabete parce que oh nazo teka na ngai yango ezate ke oh na kiko pirata ngote za ba stock mo revendre kana ngo. Mais papa Lutumba pas singine pe caché te pour zaper Kofi chante papa Lutumba donc za on mabete so yi papa si mbongo na yo yo pour batupe papa Lutumba ba Roland la pe bino babi Kofi chante papa Lutumba donc tombo ngabo teka ngo bango pe fuba lia lisusu neti Sylvie Lutumba vraiment chérie na pe si mbote na bi kozoli la papa na musika tozana elongo et maman diamant noir to so l'entend que ba intellectuel. Oui. Pour Maramnazo boy, na yé bien ouais. Parce que au moni album ni concert oyo. J'espère que na yebi relation ni deal ni basalate entre papa Lutumba na Kofi Olomide. Biso na Lixen Musengi ezalaki asomba produit. Kofi a sali boulot a tindalar pour ba bon mususu pena na pesa na tindia tinda wana boy na keko pesa boy vraiment mususu za on peut la tinda ko lobate Willy songa ozana boni kona maboko no tinda po mpazo zela mbongo wana po en tout cas faut pona iloko to tinda mbongo iloko yé tango ba iloko yé donc to yebi o makamo mususu ya papa Lutumba wana ba so famille Lutumba ngi landela et landela bisota te landela moto nini ba zaki na coopération. Kofi singa Willy Songa tanto oloba boy papa Lutumba Sylvie pour on otanga Sylvie alandi et ke kuna
Willy Sion azongi c'est pas Kofi azongi si c'est pas ya ndani lobby Lixen nabi tango concert o ebima est-ce que ba Sylvie ba yeba ngote que concert moko pa nani te baza bana melio to lobela ngote zaika mo entre zaika mo parenthèse ba benga secret musala même ya père nazala mona nga Jenny Bekam asala ka musala na ye mais masolo nga asala ka ya nini ya bazomona diamant noir ton bozomona boye en tout cas ton bozomona beauté ezali Jennifer Bekam Jennifer ba bizu ya diamant noir o nyo sali ko contacter po obima kitoko so lingo koma no kitoko neti diamant noir akomi simple eza facile au contacter na 06 46 72 63 58 obengi Jennifer Bekam so lingo bala donc nyo eza na so moni obungisi numéro ne obengi diamant noir et na ko passer yoye po ezala anniversaire à déplacer à redéplacer na mbongo muke obimi kitoko neti diamant noir voilà o botuna nga diamant noir rouge ale bosomba wapi Bekam bobenga yé a la sabino mieke ngai voilà ezaki moi parenthèse to lobi pona beauté pona maquillage ya diamant noir tozongi pa Willy Sionga tozoki na yo poto ke na biso pena to rochité kalaté mais to tuna nanu siko comme concept nini ya siko sali pourtant on lobi marambo baby na ba réseaux sociaux donc musala bino ezokende susu ndenge ezalaki te eloko nini osali po obakisa so maïla musala po ozwa mbongo toujours et continue. En tout cas vraiment merci mingi na question moni siko ko iska na mona ko za pe amuta maïla musala oyo siko moni na komi ko travailler na partenariat na Vision News où il y a les boss à son genre Edgar Mokonzi au pazali bof na pena betika loya beta kapo ya mesana ngana ko beta ngote so beta kisi na emeli kamote donc na uta ko sala dernièrement 5 ans ya King Kester ngam na organiser ki 5 ans ya King Kester pona ko mémoriser hommage na to sala ki yango na partenariat na Passi Sente ba Mulos Kanto ba Adelukela ba nani msusu nani Pati Libondas Gilles Onzaou vraiment en tout cas et certain abino baleki na ngai parce que ngaza produit fabriqué par King Kester OK ngam ngana teka 10000 wana ya na nga penda ya parler albaka na nga Willy Sionga j'étais fait un grand producteur yé l'histoire za makampona masole bet moi to betango izali ate comme aza yaya oyo pana nga zaki lokola yaya ya teko ya bamsusu po moni Kester wana tozobeta mwa muke parenthèse na ye azali yaya oyo mutu na mutu Kester za baleke belé azali ko escalier chaque mutu azana histoire na ye par rapport à Kester nga na histoire na ngai comme Madidi famille na ye oyo nga benga gaye Edgar Mokonzi to organizaki 5 ans ya King Kester to salaka yango aw à partir ya 5 ans wana nde na ye ko joa Vision nabi Vision News siko banda lelo na ye na concept nanga pana yo sikoyo na bana ko organiser nini ba émission live sur le plateau titre na onsko to bana ko tia parcours des artistes donc na ko banda ki yango epa ya na banda ki yango to sala loka emene to sala ka ona Mulos Kanto émission zaki kitoko mais par contre mikolo yo na bagi non Edgar photo tia biloko na ba norme pour moni baza ba artiste na ba o bazo accompagner biso na boulot oyo tozo saluer Doudou Tcheke Mokoto yé penda donc danger na ya bijou de Paul Kadon qui bangom baza penda ko accompagner idéologie oyo to tia on a moi norme tozo sikoyo date to bana ko tia sikoyo na air artiste bana ko leka mukolo boye Vision News abana ko annoncer sikoyo mais keba Willy Sionga po kozongi sa concert te bona éviter na notoriété eza concert na moni déjà ba émission zo sala ba côté ba combattant résistant ba ndi diako ba la kofi dominé keba ko sa concert na eza concert eza émission live na peso ka moi idée na BM suzo mona o kamote ba combattant baza ba ndeko na soto kuma ko pesa ba ka lelo ba combattant baza batamaele en tout cas combattant za mutamaele azoyo kande na za koloba na lobby to za la concept to ça là émission live sur le plateau donc ils ont le col en national artiste ba yambinga na plateau na yena répertoire nangai donc à couper ça sur répertoire né une semaine avant to pesi équipe ou accompagnement ba déchiffrer ngo ba travailler ngo to pesi date o artiste akoya artiste ali ko beta di solo na ye abandaka ndenge nini loko nini akotaka na orchestre donc ça n'a rien à voir na donc ça n'a rien à voir na au concert mais to pesa kaka goût na plateau et pesa elengi na artiste ya biso to pesa ba on peut chance
Vous comprenez dans sens wana. Mais artiste nini oyo travailler na bango wana ezaki moi to c'est capement mukite na biki ils a concerté en tout cas. Mais artiste nini oyo aux autres travailler na bango o travailler na bango moni ki bazara bien bazana ba problème té na moi vite fait na bi tout na bango tout mais moi ndambu. En tout cas vraiment au moni ngani na zaboy naza aimer na ba artiste pour na iba ko solo la. Ngana iba ko respecter batu pe mutu. Hein? Ngai naïba ko respecter vraiment batu artiste wana nyonso moni nazana artiste vraiment ebele aneti sikoyo na minute oyo nazana répertoire Sam Chitu Chekeva mete Sam azamutu oyo na kati ya makamu na ngai na ba projet na ngai azana kati nazana leki na ngai Celio Scrum na kati mukentonga Tondolo azana kati Gemerose azana kati nazana bosanité na Aimé Koussa, na bosanité nani Jordan Koussa, ouais, mais sans oublier Zobosana, général de Fao, Def, Yende Mikolo yo, oh, nazana kacha masolo ngo nazana kacha masolo wana, tantôt mamsusu mo appelle ngo zongi kaka po de Fao ayebi makambo na sali na Kalibula ngamutu. Oui, puis que le cause le baozo va toujours tirer le banon pour tout chiter mais nena tout la likamuro question les aramis papier les rois carte illimitée formule à souka sponsor officiel diamant noir mokolo héros sur le bika et héros sans oublier Colin Sionga Kennedy Sionga mais oui puis que le comment quoi na poto mabale vendre raté pour na musique oyo o bido ba producteur bosali ils ont panza ba mabale belé ba musicien net musicien ba mise ba etant ba obanda suswa aye osa moi parcours de star na ye monaka moi ça Wilson avant de pemini ya komisu yi ba bureau Lida Bangala to pesi ka exemple de mama Lydia to lobika ya lenda me ba dusu ba lenda te na sens wana sikoyo mais soki le lozo ba o yanga ezakutu concertin yanga bo so ba betaka na jonga kuna ba sa ba zoka ba sa biso de tourner question papier les rois carte illimitée pas Wilson pour les producteurs on va na bango depuis ebi ndenge nini ba musicien ba fonctionnaka te bilo comme musicien comme le quoi Satan moko boy musicien ça Satan te musicien c'est bato bazara bato malamu ba nga pona nga pour musicien aller sanga musicien kotela nga mbongo musicien somisanga ba biloko musuna koko somba pour na musicien côté la bango kandi ba kenda so kina kisasa ba kimi yo bi ba lesa en tout cas pour respecter d'abord ndenge nini pe relation ngoni bozana on aye OK hein pour asala yango ça selon relation ni bien zo vivre ba musu bazo ya wana bazanta ki malanda mais ngana za mwana poto ya tongo ngai ta on ayaka na makam nanga tout la partie songa le kana ba ba yebi valeur nanga ba yebi ki ça c'est Wilson so na zo imposer le kam nanga na zo lobela le kam nanga na zo ngona ndenga serré pe na ndenga boulot donc na yaka na ngoda ba blague te so yosko kena ngona ndenga ba te ba blague en tout cas wana simbate na travailler na artiste c'est presque ming oso yoka comme na ngana ndenga fo rien te biso ba en général parce que question en général il y a ba musicien so wana musicien moni pour bozala bien il faut bo bana na départ boyena no solo li ma solo comme ça musicien master te boye boulot mais siko comme ça est master de bébé makambo bébé yangwana oyo jouer na car OK ko tika yeso ki wapi bo comme ba te na era boulot mutu nanga toza na studio na air nini ozana mo boulot na ye ko zwa yo pour na ibike côté wana zonga na bendelo système à les corbeaux et les renards il y a un fromage ngana zaka kanini c'est kaka na kwesa mpona dana eli kambo kisi na monde na bino ba producteur na yoki na Château Rouge wana oyo bino bozana na Château Rouge ya Belgique to yebité ba lobi kisi eza kuna ngana lo ba pona lina tanga komonde ko ngaba ki ko tanga kombote po tout na question wana parce que bango bazala na bino kuna na Château Rouge ba bibino ba aimer beyuku ba bozai ba voilà ba Diego musique donc kisi ya makasi mobomaniza kuna pona bino bozo bomana bino na bino pourquoi ya omoni likambo kisi o ba kisi zatena la réponse omoni nga na yebité to lo bakaka likambo kisi ezama to asali la kisi mais so ça il a no kisi te maman ngana sala pena zaki o babaka na ko be ngoni incontournable na Château Rouge mais ça kisi te son est secret moko oui pose va marcher il y a système banzinzi soki mukoko la mangue vandi mutaya pesio produit nae o tekeli produit tala o libérer o etikali boye ko sala compte soki lelo futi bien akonobeta li solo epa ya babi ya zeno kuna na Milan
Ah, Babi Azeno, on a travaillé avec Willy Sionga. En tout cas, on a se retrouvé. Au coup, Babi Azeno, à Rosani, à Koya, Lukasiko, Dimon Vuma. Dimon Vuma, Bino na Italie, Kuna, le quoi, au marché, pour Luka Willy Sionga. À partir de là, on a comme populaire. Si quoi, Kisi, et Yaka dans bateau, on a pour Nanga, bateau faible. Parce que moi, je crois toujours à mon Dieu. On a recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons salué Père spirituel Nangai, Onos Limbambe, prix Nobel. Prix Nobel. Mais en Jésus-Christ, Keba. Donc, il y a Ayebi, Makamona Zoloba. On a Ayebi qui cite Yaya. Est-ce que ce moment où qui s'est oui, dans le milieu de Bisso, c'est vrai que tu as mis Karabaninga, si tu as dit ma. Mama Diama, au moins, il y a le lot. Tu as mis Zobozakis. Les gens de série à Moussala Nayo. Quand ça série, il y a un enfant dit, la bêtise, la salle de boulot, il y a production 10 ans. Na 10 ans commencé ils avaient toujours na makamala na souffrance elle na kota na château rouge wana na imposé balobi qui c'est dans château rouge mais to ko beta masolo on te pas plutôt croire na qui c'était nga croire na boulot na imposé comme na Willy Sionga et comme monde entier mais non ba meka hôtel roté ba on ko bato ba ça ba ba soki ba meka nga so ba kuta na nani ba kuta on ezaka ngaita parce que omoni de balbaka musique beta ma na kisi ya ngata on a joie produit avant produit bima na sala ka pe ba sacrifice sacrifice masu na sapina na obso secret nanga na le la kanzambe nanga sapina jeûne prière na binza ngale be ko ngobeta biso bina sa sacrifice na kenda na moi butu mo boyebi ke eloko lobi wana na biso ngala kamwe J'y mazo comme j'y moi mon condi ata yo mo reste comme ambassadeur on va sacrifice ngandi anga bana na fuka mabwe na bando sambe la pena ba koko nzoka devant Nzambe a le roi père Nabso. Il était qu'à Kofi chante le papa Lutumba, on a fou Kameli Nzambe pour abuser la musique à Mukili. C'est donc qu'il y a une moitié de musique. Mais c'est ça musique à Mukili. Mais ngai eza métier nanga on a laissé libota nangai. Na yiko yipsa devant Nzambe, ngana yaka penda biloko tondi. On a la chose secret. Na leli penda Nzambe ngabi Nzambe, musala mto pesinga ngo. Na mayele. Yo kana na yipsa yo. Ce qui fali ya kisi, on a likambo ya fali na Nzambe na ye. Ngape na Nzambe nanga. Mais ngai devant Nzambe na yaka pena la bi papa yo muto créer ngai yo muto lelo yo so na kuta na mokili nazo remplir ka formalité parcours nanga lobaki nanga na kota na makambo mais na libota naza na libumu ya kolesa pesa nga kaka oyo na ko pesa na lesa libota na ngai le reste soki na on eza prière mususu ya so na petit château rouge kindoki non ba kisi na ba konyo nyati nyatiango yo ka sangote ba tuna ba tuso ba yebiki Willy Sionga na zu karma pa kaka oyo ki sango ya nene kaligula te. Mais tu dis mi en aucun rapport diamano dans la chouette au point que bâtiment va na sima kuna bazo c'est que Edgar balali na koseka pour solo bana yango ezali méthode Mitikumi le président méthode Mitikumi bato bankadrakanga le so na moi problème na bengi bango po bango ba yebi donc qui na château Jézati na muku na ba o basalela kango mena ngai ti na ba meka ote bango so masolo na bo bimisa mais masolo to yoki na sima soki ba meka ngai bango tuna bango bino meka Willy Sionga relation na yo na Diego musique ezandeni. Oh, Afula talate, ba Diego baza bato yo to omoni lelo oye na plateau ignorer Diego, so na ignorer Diego même Nzambe na likola ko sepela na ngo. Vous avez une relation. Eh ben te na so ba so na ignorer pas on soupe la relation bien te ba Diego te. Na respectera ba Diego trop. Pour to couter pe ba Diego na production. Biso na ba Diego, ba aimer Bwanga, ba aimer Beyuku, ba ya Yuyu musique. On se comprendre ba Ricardo Elumbu na yeko kuta ba Égide de Fer donc ba toi na nyonso pona nga respecta bon ba peut respecta ngai Diego musique c'est dans la famille ngai pour to ça ne boulot. OK ezaki na nka moi vite fait to comme les besoin na suka po to monika Willy Sionga awanganya lobiki c'est na château rouge te biso to ndimika diamano ba qui c'est allé menga za kuna tena yo kika ba yebisa yo ndengwa ke kisa ba yebisinga ki bino na bino mobomano kuna na château rouge muto salingi kaiza komboni za toujours to bozo ke produit ba ta théâtre kombo za toujours obi na bana na théâtre obi na bana na théâtre ne pona na bima na bana pena na vidéo la comme Nzambe eza théâtre to linga pena linga ki on vidéo la comme Nzambe ta Willy Sionga mal chance est tombé tant succès on est bandi papa na nga kufi. 2010. Alexis papa. Il est Alexis père naï. Nazaki te mais moi qui l'ai piqué. Alexis papa. Ah. Na Maroc, tout na carte limitée. Ba petit na ngai ba ze belé kuna na Maroc. Ah David Mombele. Ba yibi ba li solo oyo. Naza ko bossa na te ba petit na ngai. Oh na petit na nga Tony de Best bon anniversaire.
Yaya, la bête va voyage à Maroc. Na sali Maroc 2011, 2012, 2013, 2014. So na ke na zongi babi akenda ko zwa biloko na Maroc. C'est qu'on a eu biloko ngo kuna te. Kuna daka might océan. Na ke kuna ko purifier nzoto na ngaiti. Donc on a prié, on a nabi genga pena gena na Maroc, nabi Maroc des na moni makambo za kuna belé mais kota kina Rabat, nga pena zaki na Rabat, na zaki wana pena ba carte illimitée, formule la souka. Donc yo ko kuna kunozwa. Non, on a bengi senga zaki na groupe ya bana basi basala ki journée de la femme na bango nde ba invité Diamant Noir. Bon, en tout cas, wana pena mboka na lingi mingi, mboka na ngana lingi mingi, donc so kebite kutu. Ezaki mboka pena ngana kende na King Kester. Merci Balandinio il y a Diamant Noir TV en tout cas ndenge bozaki on a pona Rolanda biso to komi presque na suka tout ce qui est la mot de la fin et pas il y a producteur na biso a boy a wangani ki sabiki ses ateme to tuni ko mamba fali pour paté to kemba onde bosala ki pe production c'est pas grave la prochaine fois. Mais tout le bassou du camoko mot de la fin to bombi ba question monsieur les belé ko bat balembate bala malbasu kana conseil moko ko pesa bana o bazobi masika bazolinga basa musamo na bino pour tout le monde alingaza la baba qui Congo zamboka ba président tout le monde alingaza président siko wana za kota monde politique ba so nga président o président nanyo siko côté na bino na monde na bino tout le monde alingaza la leader, tout le monde a producteur, tout le monde a c'est moi. Pourquoi fait ça conseil na baliki ba ya sima. En tout cas, vraiment merci mingi na question na tout ngai. Nazo yebsa kaka ba frère na ngai ba pona muso ba benga sous petite fait ça. Yango na yebiso tout le monde a li comme meka ku tout ba petit. Mais naza ya baleke belé. Même na presse na sali belé ngai ulisionga. Oh. Na presse penza mo so tobeta liso na presse na sali. Yango mona katango ba mon frère non mususo ya Willy Sionga ya baleke belé de baebi ba Patrick Malaveng na Global Express baebi masolo na zo beta oyo donc ça veut dire que nazo senga na bango musala oyo faut zwango lokwa musala nyonso omoni dédicace ezali tant bazo beto dédicace mutu azo ba dédicace on a kozula on a forme nini mingi bas beta ba dédicace à l'époque là bazako viser déjà politique et apo ayebi question na première politique comme on a ko salama mususu ayepe na dédicace wana ezuye ka po abendango ba chéri mususu aye nango po na ba relation na ye na ba makambo ba faire azo sala donc chaque moto ayebi ndenge na sala on a senga na bino bato bozo ya na production soko bondi bakape ke o aza yaya ou bien Diego musique ndenge zali wana oké ko lukaye na sala bo ya Willy Sionga na bord na moko na zo linga na beta boy conseil ngai na idaka ba leke belé ndenge mona ngai yaya baleke belé na kamutima moko malamu na baleke ko sakana te na fungula ka ouverture na yebisa baleki na ngai ba Moïse Motato na loba na ye ay petit na nga bokoti mboko yo faut que ça la combo il faut pas qu'on les cas inaperçu biso to sala combo na koma na leka so inaperçu te ya o mondi na koma mamso so na sio mamso ko ndima na koma na ko endoliste Willy Sionga so na benga mutu na ngai na benga mutu na nga mamoko débat masamba kuna na nini na nini na Strasbourg o mona mamso so atinga mo eloko moi forme batindela nga mo babilamba ba nini pona mbolamu na ngai ça veut dire que soto ko na musala oyo lelo to zanango pourquoi pas bino soki pe boye botsala lango mais tant bozo sala eloko nyonso faut ba associer nzambe na kata ma faire oui quel que soit comment faut bo associer nzambe botsa nzambe na ba preuve bo sa pe ba sacrifice on a zo ba bino na senga bino ba mangu ba bolongo la bino ta ozaki choko ne longi mais ma bolongo ezala noir nzamba bana koyoka abana sala o ma yo Willy Sionga wana omone danger ngala okine mamso zo kansanga na ndenga butu nzoka ndenga butu kozwa nonga na radar no bano mona nonga ite bano mona nonga na radar te ponga radar ndoki na zala kate na mulili te mais so ina moyi omoni nga Willy Sionga na zali bo ye baka nzambe bo luka nzambe elongia nzambe même ye moko mama jamano na milieu na bino pe ya presse yango na peso conseil ngala sala émission pour en matin tout na bango mona te la respecte mon so la salina yo yaya oza béni na sens que oza béni oza moteur malam nga vana sala fona benda penda non na sangi pe spirituel na tendi mais moteur malange zo beta beta sala na yo pourquoi na yeko sala na yo pona moi simo oza na mutu oza mayele yango na moni na nyonso wana nazo senga penda ba ndeko na ngai oyo nyonso tozo clôturer ni na biso vraiment talaka bami kitisa oui to komi na monde moko boye kala monde komi pasi mbonge komi pasi to parce que eloko ni to sala to tika nano ba biloko ya pamba ya ba réseaux sociaux ya kofingana ya koloba mabe soko moni ki waza yaya pesa valeur na ye o komi devant yaya ta yaya sala ki mabe
oye pena pa ya ah ya na ngai na petit na nga moko boye ah leki na nga wana na courage gabi ah ya Willy Sionga limbisa ngai na sala ki mabe mais fallait kaka na beto boye po na bima pe so na loba ikomonote na yamba petit na ngai ya mais na tanga communauté c'est un petit na lingaka mingi de la petit nga zo ka sa o bazo benga nga mingi nde balinga ngai ok na zaika na fromage ah ko feza ina raison biko kanza te mutu abenga ko mingi talinga au moins mutu sa benga ko tongo midi po lokola kir complet ya malaria balaxi mela na tongo na midi na pokwa abengi ya Willy Sionga koma bo solo na tongo na après midi abengi yo na soir avant là la bengi yo lisusu ah leki moko malamu or que parce que on a fromage alinga récupérer ka fromage wana monoko tant fromage ekoi c'est fini ingratitude mais yangona ekopekisate po et au salaka toujours bolam na salaka toujours bolam yango moni nazala baleki ebele yango nazo saluer penda le maître Tchoura Mbomba yé penda batabe nazo saluer penda nani nanga général Masombo bato ya Vision News en tout cas nazo saluer bango nyonso soki to koma na mode de fin na pesa mo ba dédicace na ba oyo ngai pe on a permission na yo pendant yo oui problème mais t'inga la linga pena ba dédicace mi te bebi sa émission mais c'est pas grave faut pesa moi 2 personnes 3 personnes moté et ça la moi malam merci na balandinus au bolanda ki biso lelo boyo ki via ba producteur en tout cas et ceux qui étaient to 4 émission pour prochainement bozwali susu to yeba tout na bango ba question belé pourquoi balinga ki musalango et pas si ya musalango biso to landiango pesa mbote na 2 3 personnes en tout cas na kopesa mbote mingi na salon e kataranga suki salon Elbito coiffure na château d'eau en tout cas na pesi mbote mingi na yeko pesa mbote na ye moko o na benga ka bureau ye muto en tout cas vina ngai penda ko na lobaka ya za lokola bureau ya pamba bino mona ka bureau mais asala ka ebele pona vina ngai mama Lydia Bangala na pesi Jenny Beckham la maman de Noah na bosanité atia Bangala kuna na Côte d'Azur na pesi la maman de Luna na pesi Bangala Josie mbote na pesi Guilhem mbote na pesi famille Sionga Mobimba na pesi bango nyonso mbote na pesi ba camarade na mbote merci en tout cas merci Nabino restez branchés sur Diamant Noir TV et à très bientôt pardon merci Oazaki Sima ya caméra na biso penda depuis Bandeli JM hein moi na mokonzi merci na yo to bosanité dino image panza sangwa Congo à très bientôt bye merci Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour merci Gisele Umba diama